Mundu da terra. Amen libota, amen bandimi na nkolo na cadre ya ba tournée pastorale ya mobandisi secondaire spirituel. Prophète Konde Paul Dominique, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, collaborateur direct à Jésus-Christ pour na binombo barake sur demande ya population pe bandeko to libota ya Angola nde mobandisi secondaire spirituel andimaki kokende na mboka ya Angola. Puna bino bweba lisusu que prophète Konde Paul Dominique kolongwana ye na Kinshasa mokolo ya mardi 15 octobre 2019 na 11h juste nzila libota ya songololo kuna babanda ye kozela déjà arrivé à secondaire spirituel kuna na Congo central poete mokonzi aleka wana po apesa lipamboli po bango bamona secondaire kala yango wana secondaire spirituel mobandisi avant akota na lufu po ke na Angola akomaki na mboka ya songololo nakokita ya mobandisi na mboka ya songololo libota eikanaki pe batondisamaki na esengo na komona papa aye nzala esili po ete batondisamaki na mapamboli oyo eutaki likolo ekitaki à travers motindami na Yahweh. Secondaire spirituel prophète Konde Paul Dominique exhortaki libota pesaki ba directive spirituelle po ete lingomba etambola na kimia pe na boboto nyonso. Na simana yango secondaire spirituel apambolaki libota pe libota ezaki na esengo lisusu ya kopesa papa au revoir pona nzela mulai oyo papa azalaki nango. Tango mobandisi aza kobima libanda ba jeune ya quartier bapusanaki pembeni pe tango bayoka pe bayokaka ke prophète Konde azali to alekaki bapusanaki pembeni pe pona bango pe bazwa lipamboli. Mobandisi amataki deja na mutu kasi ayokaki ke ba jeune baye kopesa yembote akitaki pe a pesi bango ba conseil a rappeler bango importance ya jeunesse na mboka la biso bazalaka nango pona ko accompagner église pe lisusu na société. Secondaire spirituel alongwe songololo elongo na délégation nzela pona kokende na lufu. Tango mobandisa komi na lufu ba fidèle nyonso lufu bandimi nyonso lufu elongo na basali na bango bazalaki na esengo na komona secondaire spirituel l'envoyé spécial ya Nzambe akiti na mabele ya lufu po ete apambola pe libota akotaki na siège ya église lo na Nzambe ya lufu po ete asola na bandeko pe apesa bango ba directive spirituelle. Mokonzi asepelaki pe exhortaki bango toujours na ko rappeler bango bolingo misala pe lisusu ko soutenir basali pe lisusu ko accompagner l'état na ba lourde charge ozanango à travers assainissement otubengaka salongo. Secondaire spirituel apambolaki pe libote ya lufu na kobima ya secondaire bandeko bazangaki malobate ngai mosako ledi ngenze en tout cas mokonzi aza esengo makasi parce que évolution vraiment eza makasi parce que temple tongami libota bayikani pe makasi pe aza tellement esengo et surtout azopesa bandimi beaucoup plus espoir toujours ya vie kotalela yawe pe kozala toujours ne likia toujours epa nkolo po ete nzambe na biso asalaka azosala pe akosala. Bon, to sepeli makasi na ne to yambilom to moni kolo asungi quand même ligue des jeunes yango wana tozo kende nango ne to kende nango kolo apesa mpepe na ye kimi ezali pe to yebike makambo malamu ezala to ana sengo makasi mana to ana lufu ale to mona moto na Nzambe te to bina sengo makasi fo to moni moto na Nzambe lelo akomeli biso to sepeli penza eza pe mkolo morta eza la bele mobandisi akendaki kopema po ete alala na lufu po ete lobi nango elandi ezalaki mokolo oyo mobandisi falaki akota na mboka ya Angola. Mobandisi elongo na délégation bakatisaki na ngambo ya Angola po ete bakende mission pastorale oyo salaka toujours na chaque année ndenge Nzambe atindaki ye na mokili po ete apanza liloba monde entier pe apanza sango elamu oyo nkolo atindaki ye. Kolongo ya mobandisi na lufu na ngambo ya Angola nzela ti na mboka ya Mbanza Congo. Tango mobandisi akomaki Mbanza Congo nani asepela te nani abelela te bamoni papa ye nzala esili libota etondisamaki na esengo lingomba esepelaki ya komona collaborateur direct à Jésus-Christ remplaça Simon Kimbangu descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob yeyo papa na biso Konde Paul Dominique. Mokonzi exhortaki pe apambolaki libota ya Mbanza Congo pe lisusu 100% banazeke lingomba zaki na sengo ya komona penza papa
en chair et en os ye liboso na biso na kobima ya secondaire spirituel po akende na mboka ya Luanda nani alobate boyoka lokole. Vraiment tous en recevons makasi même libota nyonso ya mbanza Kongo bazaton samina esengo parce que bazaki na kondima teke prophète Konde akoya lisusu na kati na mboka na biso ya mbanza Kongo mais surprise salimi pena tomoni suna misto za recevons makasi enkangwa mbanza Kongo muna lumbu kya unu kya kumi nana muna mafunda ye makumavwa tulendele kika oyu unavo yibundu bundu ya mpova ya igreja mpova nzambi olendele kuza luaka muna kati kamba muna zunga eki kilendele boki lavo patrimoine mondial muna lende kuza fiauluisa minavo yiminku ikizimiani yelende kuza fiauluisa inavo yimbanza Kongo ibokele lavo patrimoine mondial tuna yekiese tuna kikilutwa yangalala muna ndoa kilwani yenki kilwani owa una kakikilu kwa kangu iludi. Olá, eu estou muito grata e estou muito agradecida por nós recebermos o nosso profeta. E muitos de nós não tínhamos conhecido quem é o profeta. Pelo menos eu, pela primeira vez que eu participo cá nesta igreja. Mas com a presença dele, eu tenho fé. Mesmo aqueles que estão doentes, que tem uma doença que nunca tinha cura, que os doutores ficaram cansados com a presença dele. Eu só tendo a fé, eu tenho a certeza que esta doença vai desaparecer. E também tenho a informação, não é só aqui que ele passou, vai passando. Ele está em praticamente todas as províncias onde tem esta igreja chamada Igreja da Palavra, porque o mundo foi feito pela palavra e essa igreja também chama-se Igreja de Palavra, onde em que ele vai se encontrar com vários servos e muitos irmãos de igreja. Com tudo isso, não só aqui, mas também em todas as províncias vão ficar muito alegres com a presença dele. Com tudo isso, eu agradeço imensa pela oportunidade que eu tenho cá de me encontrar com o profeta. Eu espero que todo mundo que tem preocupações, principalmente estamos muito grata mesmo, temos muitos doentes cá na igreja, não só cá nessa igreja, mas também em várias províncias de Angola, em que ele tem colocado a sua igreja, muitos vão ficar curados. Tenho a fé e a esperança. Sim, obrigada. Kolongo ya secondaire spirituel na mboka ya Mbanza Congo, destination na Luanda, environ 395 km ya nzela mobandisi elongo na délégation nzela loyembo nzela masolo kaka ndenge ezalaka arrivé na Luanda na aire ya 21h44 minutes. Secondaire spirituel elongo na délégation bakomi na mboka Luanda mobandisi a remerciaki tata na ye ya likolo ndenge a permetaki ke biso nyonso tokoma na mboka ya Luanda saint sauf atali kama moko te ezwi mutu na nzela yango nde eza kolakisa ke secondaire spirituel azali envoyé ya nzambe direct parce que ye azaka toujours a contact na tata na ye pe tata na ye répondaka ye tango likambo ezali. Mokolo ya jeudi 17 octobre 2019 ezalaki mokolo oyo ya repos mobandisi isengelaki apema pona nzela mulai. Vendredi 18 octobre 2019 secondaire spirituel prophète Konde Polo Dominique na délégation mobimba bakendaki na Masanjoli na siège l'église Lobana Nzambe ya Luanda oyo ezwami na ri pe direction Esh Karaboka Bairo Petrangol. Kuna ezalaki nde mokolo oyo secondaire akitaki tala population tala ndenge lingomba eyikani plus de 7000 personnes libanda na kati kutu koloba te bazalaki kaka kozela arrivé ya motina mina nkolo bato oyo bazalaki kutu libanda posa na bango ezalaki kaka bayoka kaka son ya pamba voix ya pamba ya motina mina nkolo po ete babika kasi mobandisi na kati baexhortaki pe asololaki na bandimi pe lisusu a rappelaki en ordre basali apesaki bango ba instruction lisusu po ete ba respectaka responsable atia liboso na bango po ete église il faut etambola na mibeko parce que tata ye moko na likolo aza moto ya mibeko yango moni mwana na ye Konde Polo Dominique alingi pe mibeko ekitati na basali na ye bayeba ko encadrer libota malamu po ete libota se yikani munene na kati ya mboka ya Angola pe na Luanda nyonso ne salamaki na kimia pesa kande ka sengaki basali nyonso baleka liboso po ete basenga bolimsi epa ya tata pe lisusu ye moko mobandisi atika bango na maboko ya nkolo.
kaka mokolo ya masanjoli ndeko oboza komona azalaki ndoki munene koloka koboma bato à travers misala milili kasi tango ayokaki ke sa grandeur aza na mboka ya Luanda elongo na basali bankadraki moto wana bayaki na ye na masanjoli pe atémoignaki grandeur ya sa grandeur spirituelle prophète Konde Paul Dominique pe a témoigné ki ba misala oyeye banda ko sala milili po ete bande ko nyos o baza ko yoka bo changer pe bolanda exemple oyo na église do bana nzambe soki mosumu ki moko bongoli motema ezalaka fête monene pa ya nkolo dit-on ye moko sa grandeur spirituelle ndenge a expliqué ki na maloba na ye moko tango aza koloba misala kaka pasi ya moni kolo abonisi lelo na detoye on va ça ya molili va changer ndenge va changer boye bino nyonso ozwa koyeba kopakadre ye na libota azotindika ye na libota molimo nde bino ok. O homem Deus promete a Paul Dominique também reação ponto de que era mesmo suposto para que quando a palavra de Deus está vir mais do que profeta para que isso também possa suceder, para que ele possa vir e denunciar tudo quanto fazia. No entanto, nós povos da Igreja de Deus vamos amá-lo, vamos recebê-lo, vamos enquadrá-lo, mas que a sua família está procurando mecanismos possíveis para poderem induzi-lo no caminho errado. Après avoir yakosilisa makambo nyonso elekaki na église Lubana Nzambe na siège ya Luanda mobandisi tango apesi lipambo na libota mobimba na kobima ya mokonzi bondimela ngai ba fidèle bandimi pe basambeli nyonso balingai kaka papa abima libanda po ete bamona ye tango papa ayoki koleya population abimi libanda apesa mbote bondimela ngai full oyo oza komona boye ezali nango match te ezali nango pe concert te kasi ezali Lubana Nzambe oyo envoyé spécial ya nkolo atina na mokili mpona kobikisa biso na masumu sa grandeur spirituelle prophète Konde Paul Dominique na suka ya masolo bato pe bandimi baloba te po bazwa zero. Ser uma imaculada, sou de Benguela. Eu deixo uma mensagem a todos os angolanos que esta língua, esta palavra é de todo o povo, toda a língua e toda a nação. E agradeço muito ao profeta Konde por nos trazer essa palavra, porque esta palavra mesmo, para seguir essa palavra não é fácil, para seguir essa palavra tem que ser forte, essa palavra não é para os fracos sim, mas é para os fortes. A pessoa... a palavra que mamãe vai falar a toda pessoa que não está acreditando na palavra de Deus. Que é só eles chegarem cá dentro da palavra, vão ver o poder desta igreja, o poder da palavra de Deus. Amém. Olá, o sumo está a salvar muitas vidas, está a tirar muitas doenças. Eu sou exemplo próprio disto, porque eu tive criança que teve hérnia, falaram que podia acontecer uma operação, mas graças a Deus só usamos sumo, não foi operado, aquela hérnia desapareceu graças a esse sumo. Acreditam neste sumo que é mesmo verdadeiro. Amém. Eu também sou a irmã Natália, sou de Cabinda. Eu recebi essa palavra a partir do Sul. Os irmãos aproximam nessa palavra, não é de ninguém, toda a nação, todo o povo, toda a nação aproxima, porque essa igreja está a salvar muitas vidas. Os irmãos aproximam, eu me desejo que todas as nações que estão aproximam essa igreja, que vão ter salvação. Amém. Mas qual é a última pressão através dessa visitante da profeta? Ok, exatos. O nosso profeta é um pai mesmo que opera mesmo, irmão. Esse profeta mesmo que, assim que acabou de pisar aqui em Angola, maravilhou muita vida. Vocês não têm a prova que nós temos. Nós temos naquilo que agradecemos a Deus. Muito obrigado, irmão. Sim. To sepeli pena mingi nde profeta aí na Angola. Esali pena batem bele to mona gaete. Ndenga ye pena boye to ane songo makasi ya komona ye penza. Donc mamakambule eza mingi na Angola mais ndenge ya nyati makolo na ye toza na kondima ke ba difficulté eza nango e ko dimne mwa muke. To sepeli pena makasi nde kona koya ya prophète. Te ko sepeli makasi présence ma prophète na kata mambele. Et ça libso ma sengo makasi vraiment. Et sengo ya mingi vraiment. To toni na nkembo yo mozo mande mukilité. Et sengo makasi vraiment. Na sepeli mingi vraiment et sengo za makasi ndenge moto na nzamba ye. Sepeli mingi ne profeta ye pena donc to le lango fort.
tosi na ye ozwa lipambo ye nanga te nauti musika na pangila nalobi ata kuna komona ye boye te nayoka ye kaka koyoka wana ebikisi mpe molimo na ngai nasepeli mingi nana esengo makasi tomona profeti kala lelo su tomoni ye nana esengo ndenge eza na profeti fo koyakaka te na mbula mbala moko tomonaka yo ndenge okotika na mboka oyo papa tosepeli toyebi ke nyonso ya mabe oyo baloni na mboka oyo eza ya kobeba tosepeli makasi papa merci sepeli komona profeti na biso toyene esengo makaka toyene ona kata miteme esikobima yango tozana esengo makasi tosepeli komona profeti makasi na Luanda libota Luanda oyene esengo deza po tomona esu profeti tosepeli toyene esengo makasi yamona profeti nasepeli mingi toyebi l'homme de Dieu esengo makasi talaka deza profeti aye donc tozi mpenza kimia mpe makasi tozana esengo makasi esengo mingi mpenza po ete tolami l'homme de Dieu prophète Konde yenda azali moto na nzambe mokili mema yebi ata bachete baza ko ndima baza kati na koyeba yango tozana esengo mingi otakende kuna kwembula mobimba lelo ayeto yambi to yebike oyo ezali pasi kati na biso ba miango nyonso sili kolongwa tozi lo biko guérison tozali na kondima malade nyonso sili kondima na komba Jésus Christ tem sido muito bom a vinda do profeta para cá embora que há muita população mas é muito bom ter profeta aqui Amen. Tosepeli mingi nde tomoni profeta yeli biso su na mboka Angola su toza na esengo mingi totondisa mingi na esengo mala kati ya petongo litoye elingo na profeta toyoza mwa lipamboli na biso ata tosimbe na loboko te oka toyoki ye na nde tomoni na bimi esengo mingi yango wana. Epa, nós estamos felizes porque recebemos o grande profeta Conde Paulo Dominique. Aqui nesse país mesmo estávamos a necessitar do profeta e ele chegou aqui em 2019. Epa. Estamos agradecidos. Obrigada a Deus. Já fala só bem, papai. Estou gostando muito do dia de hoje, tá vendo? Vraiment, tu as vu les sengo mingi como na sumo tolanzambe. Talakaka. Ane uteko leka ekite sera biso passe. Dona mito neto moni afumana Luanda to afumana esengo ya makasi penda. Yango to senga bamburiero bazuya bamburiye biso. Batika biso to la kimia lilobe bikisi biso mambo ebele. Biso batu musuto aki batu mota musura baneo to comité. Mais grâce à liloba na Nzambe, grâce à J, yango te kobika. Alors bandeko ba olinga bakote bangambo liloba. Baza musika, batane lilobe zo yikana. Combien de monde entier o lilobe zo tambola. Combien de monde entier o liloba de ese bani. Ana Luanda utuko tanga te église kutuko lobate. Bandeko bakote bangambo liloba ntiko batika biso to la kimia. To apena posa ya kimia parce que biso moto Nzambe ala kimia pena ala kimia. To la posa fuma aumela lisuke ebele Nzambe ba suma yele ya ebele. To limbo kote bakamna biso to siki pena kimia. Bo fana nie na ba église na bino ya biso botika biso to la pe kimia poto la kade bien. Do to limpa mo bulu esa asute. Eu estou muito feliz no dia de hoje do profeta estar aqui em 2019. Estou com muita alegria suficiente no meu coração. Adorei muito dele estar aqui. Estou muito feliz em todos que estão aqui a me acompanhar. Muito obrigado. Eu gostei muito de estar aqui. Adeus. Betu que bem no que se tu é na diambo profeta kuntiangola kumini lelo donc que esse que bem tu é que au mama kurutu keri mamu nitu oba kuleka bumboti ko kadin kikima yani masibu keser bobo donc ma kulu masukir munitu donc qui est-ce qui beni toni kia prophète Konde ko Angola keni na mu qui est-ce qui sacré qui ta mona kutu mai goga ku imana kaka donc on est un moko donc impossible donc to s'appelle sengo donc Nzambe kati na mutu na kati na Luanda. Dans la minute où tu as conseillé, dans la minute où les prophètes Conde Paulo Dominique. Donc il y a pour na kopesa peine à kata monde. Aye pour na kosangisa. Aye pour na kotawa inibo moko na mabota na ba famille. Donc na pesi mbote na bandeko bolanda biso la minute oyo. Donc on est sengo ya muto na Nzambe kati na mutu c'est le prophète Conde Paulo Dominique. Azana kata Luanda pena na minute on tolo bana bino bandeko. Donc ozolanda oyo eza mamwa solo eza ba réalité. Ba kufi ba seku ba malamu donc en tout cas bolanda lilobeza malamu bandeko nanga. En tout cas ya Konde aumela ngai soki lino batembe si bakundanga kala yango papa umela
umela na suki awa. Hoje o culto foi super bom. A presença do homem de Deus fez bem nessas vidas. Estamos à espera dele faz tempo. E estou muito feliz por hoje estar conosco, reunir conosco. É muita alegria para nós. E estamos à espera do domingo para fazer o culto geral. E agradeço a Deus, pelo nome de Deus, vir aqui mais uma vez, porque fizemos 2 anos sem se ver com o nome de Deus. Mas pela graça de Deus estamos aqui e agradeço super a Deus por essa honra de estar junto com o nome de Deus. Você conhece a importância do sumo? Sim, conheço. Aquele giro que se fala em Ngala, sumo de petróleo. Você já tomei uma vez? Sim, já tomei. O que significa isso, sumo? Olha, o sumo de petróleo, a importância do sumo de petróleo cura várias doenças, tira vários espíritos malignos dentro de nós, já nos salvou em várias circunstâncias, em tantas maldades que aconteceram na nossa vida. O sumo de Deus nos protegeu, nos tirou das doenças do nosso corpo, nos curou de várias formas, todas as doenças de curou. Por isso é muito importante na nossa vida, o sumo de petróleo. Amém. Merci à toi. Sengo makasi nango kakukolo batepo desare senga raye mo foya nenga ye maboy en tout cas changement kota afongoli biso sous mémoire na sepeli makasi présence à prophète Konde Paul Dominique Namboka oyo vraiment esali biso bien bolingo kaka ezala nenga lobi na bango baza na bolingo baza nango mokili bozomona bino moko bandoki bazoya kotika banini na bango etelika avion mais avion na eroya bomoni ne fils ngane na uti bulo mena eka na zoka ne fils kaka lipamboli kaka na pumole ban loboko na ina zota loboko prophète mais na ratango to sepeli ka fort. Amen libota ba de relation pour famille vraiment on est sur makasi na cha Luanda kwa mamoto la Nzambe esali biso bien makasi mulimo bena ela songo mingolo beate na bosala ki pela pona mwana o na tena mukongo mwana o so liloba te mbele na bota yete mwana abimana loyembo na mona ki komba ko pesa yete na pesa koma prophète Konde Paul Dominique en tout cas papa na nesengo makasi do so liloba te na ebita ngai shaida o so kina koma wapi do liloba o esunga ngai e batela ngai so na yamba liloba banakala me o nyoso tunakuta ona vi elingoza la pona bongo te en tout cas prophète Konde avanda na ngwende na ya za pela mosala nzambe o nzambe pela apona kina nenga solo en tout cas prophète avanda pena umela wana prophète na biso pena donc ba o ba boya basa mokili na e boyoki bomoni binomoko liloba sans publicité sans banderole bomoni ndenge libota eyikani kasi pona bino boyebaka église oyo eleki liloba na monde ezalaka te pe prophète oyo aleki prophète Konde Paul Dominique azalaka te po ye azali envoyé spécial ya direct ya nzambe ye mona likolo akelaki likolo na nse pe azali collaborateur direct ya Jésus-Christ maître na ye ezali Jésus-Christ ezali moto mosusu te yango wana tondimi na liloba toyika mpiko to accompagner sa grandeur spirituelle na lourde charge aza nango ya ko accomplir mission o tata na ye atindaki na mokili amen libota.